ce fait, nous pouvons dire que l'Église qui nous invite est ouverte et collabore avec la communauté chrétienne dite ECC et les églises de réveil. Car Jésus-Christ est au centre de notre acclamé pour cette unité, car c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur qui est ensemble. Cette activité d'aujourd'hui a bénéficié des concours de toutes les églises qui ont formé des serviteurs de Dieu. On peut citer la FEPACO Zambé-Malabo, on peut citer l'église Selpa, ainsi que d'autres serviteurs des églises présents ici, qui nous ont soutenus, qui ont été avec nous et qui nous ont aussi accordé leur main d'association. Les églises qui ont formé les serviteurs et qui ont formé les prophètes, les enseignements des prophètes et les enseignements des apôtres. Ceci avec la puissance de la parole de Dieu et les dons du Saint-Esprit ainsi que la révélation prophétique. Tout ceci sont en train de soutenir cette église. Et nous nous référons à la Sainte Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour prêcher au peuple de Dieu. Notre doctrine est saine et nous sommes une église vivante, pentecôtiste et missionnons ici à 9 heures des horaires du soir pour que nous puissions prendre, voilà, afin que les âmes que Dieu voudrait sauver soient sauvées. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous prions de croire au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui la lumière du monde que nous vous présentons à travers cette église, à travers son serviteur, le révérend prophète Romain. Je vous remercie. Tobeteli Yesu Kristu maboko makasi. Éternel Père de grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. La Bible dit tout passera, mais ta parole n'est pas sur la chemin. Père, entre ton centre, mais ton humble serviteur, les prophètes Romain. Les prophètes disparaissent, que les autres aussi paraîtront en lui. Que toute la puissance de l'ennemi qui ne confesse pas la gloire à la Seigneur de Jésus, la cette auditoire soit loin de nous au nom de Jésus. Loin ton humble serviteur encore. Que cette parole soit insidieuse l'éternel. Nous te bénissons et nous te roi au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui peut nous aider à recevoir les porteurs de la parole ce soir, s'il vous plaît. Tobeteli Yesu Kristu na boko makasi. Gloire au Seigneur. Kaka ya kotelema mpoka gimisona sotobyanga makite topona makipete ngolu nayo ezali kati na biso ekutefelo ya mpoka wana Chantez au puissant de ton âme, come on.
Jean Kronoki, lisez, pour être interprété en anglais. Marc chapitre 5, verset 25 à 54. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher seulement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé, vint se jeter toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de tout mal. Comme il parlait encore, parole du Seigneur, acclamez pour la gloire de Dieu. Mettez-la ma boca bien. Fanda. C'est l'évangile. Il y a tant qu'elle a fait qu'on récupère ma âme perdue. Maladie bazali, vaincre bazali, chômage bazali. Alléluia. Il y a moi les tout parce que Jésus avec qui na équipe moko soudé au coup de la pierre, au coup de la établi. Il y a captivité. Cela veut dire un captif, c'est que moto est prisonnier, ma première liberté, Asa a besoin de liberté, mais moi a liberté parce que Asa captif. Moi c'est 12 ans, il y a captivité, il y a Kotanga Makila. Famille Boye, mobile lobby, voici l'autre maison, chair de ma chair, mais mon colonique. Yo mobile le baki, voici l'autre maison, ou wangani mwasiwana. Selon la loi établie mosaïque, bakozwa mwasiwana wacheni banda yaka, parce que ada ambindo. La loi établie Némini, Mobeko et Bato Baté. Mais Mobeko avec Bokana Némini, ceux qui te l'ongoli yango, te l'ongoli Némini, à travers la puissance, la parole, la foi vient au Nata.
Alléluia, Église. Écoutez, peut-être yo, ce soir, aux amours si on a makila, yo totama makila te, mais yo comportement la bizarre, et si quand la captivité, ta façon de parler, ta façon, quartier mon babaye bayo, on a la captivité, peut-être que vous avez battu, vous avez même la avec la cotolo, vous avez tonga kayo. Église. Alléluia, Église. Jésus a dans le cas. Moi, c'est la 12 captivité. Elle se disait que l'Inganzanda protégeait délivrance. Délivrance est un processus. Mais pour que la processus était décidé. Alléluia. Alléluia. Acte 12. 1 jusqu'à 11. Pierre avec la captivité. Bazon Kalaka Tekingo le Koran de Konaï Jacques. Mais à Koutou. Médecin par excellence. Mokoro Mokili. Atini ange au secours. Aya Kokata la chaîne. Il y a Pierre Nakacha Boumbo. C'est que Souka, c'est que Boutou est dans le Sala Molili, Boutou est dans le blocage, Boutou est dans le Sala Moltoki. Mais moto à côté de la lumière, a banni vie à Sika. Moto à côté de la lumière, vie n'a changé. Aza l'olengi aza kilomité, parce que la poème a une moto. Or, pour la moto, il faut sa promesse. Pose ma promesse. Il faut te révéler dans la chambre haute. Ose la mokolo yango, ndemo ya moto, ekite la yo. Ok, ceux qui n'aiment pas quitter yo, comment la projeter, allez va, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle, récupérer les captifs, ressusciter les morts, prêcher. Alléluia. 4. Et l'autre ligne, les communes à la Jésus a traversé Bac, à qui a coûté la langue des Gadaréniens. Mboule belé la kacha mignololo. Nous sommes évoqués la kacha la captivité, bateau, kangama. La vie 6 000. Mais au moment où nous avons 6 000 démons dans autres, 7 000 démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Zambena alliance. Alléluia. Nabinga kayo yo zamba mohobija. Nabenga kayo Yozambe Sinai. Nabenga kayo Yozamba Basakuri. Zambe nangame Nazaki loko pamba yo loko tinga na fulu. Esika uzwangai na familia bobola. Familia zanga kongo Telemisingai. Yozali Zambe. Amen. Nazala kiloba kuchula koki maleki. Malumiro maleki. Motola lokuta. Mwenga malamu. Lodobega kina Zambe. Zambe nangame. Nakalisa kisoki mama nanga kufi. Nakambala mte. Nakokola malamu te. Zoko kika mama. Manangani lo bayangame. Papa nangame. Eko nanga. Bakuti musala soda. Mangono sobakei. Na musala ya soda.
Marc, chapitre 1er, 32 à 34. Yo. Marc chapitre 1er, 32, 34. Yeah. Lisons au nom de Jésus. Okay. Les soirs, les soirs, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Parce qu'il les connaissait. Parce que Léo Satan a dit fait comme Yona est au Cabonesi. Pour côté la prière. Maro rigolo. Naïma kangai moko. Bino bozo ya makaka. Yawe tozali kobenga yo. Jésus libère les captifs. Kobangate. Nazoka matoi na ngaba do sangai. Mama Adèle. Kola robina so kobangate. Pena zoka do sangai. François. La madre tanga longo l'accident là. Tant qu'on prophétiser cookie. Mais tout d'abord la prière. Yo. Écoutez. Nazolo Maliboso église. Congo est la pays uni. Pays bomba mina makila na Yesu. Moto nyosa kobundisa Congo nzamba kobuma e. Prophétie aux amadés sangasa l'obien à travers Batubélé en Zabé au Bautambola la Moussab. La deuxième prophétie Zambado Tal Sangai Prissia Trasco n'a donc pas de précision à place accident. De bonhomme Shekina Ava Sot Mouton. L'Éternel m'a révélé vers 13h. Accident Mounen et Kosali Mahana Batoura Koufa grave. Grave. Ils ont un sacrifice avant fête. Quand ça la masse qui n'a vu na ote bondela. Bana bazo que des classes tika ba na prière. Ozo que l'université prier. Parce que monde a moli les autres ka sacrifice. Nazo mona matanga munene na assemblée pe na sénat. Je vois les députés bazolela pe ba sénateur bazolela. Oh Seigneur, pitié. Pendant clôturer, ça fait peine à mbongo à Moussala, mais à ce peliti. Pe Moussala aussi. Mais Amazon, ça va moutouana, ba bengié,
na organisme international. Mais nazoloba ozawa. Nazomona 3 personnes. Mibale, nous allons préparer un mariage religieux officiellement. Moko, nous allons préparer un foot à billet. Nous allons préparer un film dans la couille à Kenyo. Nous avons même un programme comme un avion. Mais moi, je suis vraiment bon. Nous avons commis nos zones guidées. Au Tikalesko Kindaki. Tiens, ma voix, Tozali kobengayo Yahweh kongae koki Yahweh tolingi tokumisayo yo mokonzi na bomoye papa bongi na lokumu masiya yo kumama yo zali nde Nzambe ozema wana conscience nayo Yahweh, 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 Yokumama, Yozali de Nzambe, Yahweh, Yahweh, soki nakokumisa yo te, ezali lisumu, pote molimo na yo. Ebateli ngai kino lelo mingi tokotama na bango basila kolimo ye kasi molimo na yo yango ebateli ngai olobaki tolela mpona yo te tolela mpona biso na bana na biso Nazela ekulusu papa tukomine tolela yoboti nde bakonzile ya mboka yoboti basali na Nzambe papa pasi eleki Yawe kitande yosala soki bato ya mokili Yawe basali bapesa étranger ekokoyo papa nalola yosalaki biso bato oyo soki motema ebebi piese ezali yaya kuna na lona masiya yo kumama oyo ezali Nzambe soki nakonetola yo te yo monganga ya milimo yo elonga yaya yo mobiko ya bandimi ye ngana abengaka yo si je liboso jemekolanga liboso munganga ya solo papa londe maladi olongwaka na nzoto ya bato yokei wapi yozali ko wapi Yesu parapia boy na ngai ezali oya oya batela kangai miteka ya moto na ngai esika na telaka moto na nga batama yele basali bakuse na kusena na kombo na Yesu kusema tango kokoma na suka ya kusekule amekela kabisa sante sakuru yaya kitaye babeni bazali kozela yo bakufa miso baza kozela yo bato na boloko baza kozela yo bana kitike baza kozela yo sekuru yaya sekuru sekuru masiya yo kuna ozali Nzambe prier 12 fois, mais que 12 fois est significatif. Ceux qui n'ont mis un, ils sont tous crier Jésus pendant 12 fois, très fort.
Kaka n'engozo crier maladie contagieuse ezo bimayo. Kaka n'engozo crier makila na zonga na molongo. Kaka n'engozo crier empoisonnement bazo bokise songe na bango. Kaka n'engozo crier mon chargement na vie na yo. Zala plutôt que merci Saint-Esprit. Bien aimé, mon peuple landa mais nous avons d'autant la scola escawe. Et ça va tout ça va offrir la vie sur la bango. Merci Saint-Esprit, je sens la puissance. Je sens la puissance. Le protocole ne s'est pas distrait. Hein? Il a la puissance. Il a la puissance Saint-Esprit en série. Merci. Oui! Non! La puissance du Saint-Esprit est là. Merci. Oui, c'est le moment. Merci Saint-Esprit. Merci. Bien aimé, Zangalo Fungola Liso ya Bato. Toujours crier. Les locaux sont dans les lois quittés. On a récupéré le corps. Où il s'acquit. Aux autres soyons. Aux autres soyons. Etikali baramoko na koyambangu ya wana siko. Etikali baramoko wana na zole kako simba yo. Protocole za après. Merci Saint-Esprit. Etikali baramoko na dala tofela mona maboko yo nikoleo. Maboko yo nikoleo. Maboko yo nikoleo. Jésus de Nazareth. Tu étais à Capharnaüm. Tu as opéré le miracle. Tu étais à Nazareth. L'homme de Nazareth. Applique-t-il. Merci. Pour la deuxième fois. Merci. Ah, Satan va le picayo. Alors le picayo qui a contacté. Alors le picayo. Anima. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Ah, merci Jésus. On récupère les qui à l'eau. On récupère en eau. Merci Jésus. On récupère à l'eau. Merci. On récupère à l'eau. Que le Saint-Esprit nous aide. Merci. Merci. Ah, merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci. Nous avons une capacité. Maintenant le moment est venu. Les relais sont libérés. On a puissance de Jésus. On a puissance de Jésus. Ah. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais ça gagne là parce que le temps est. Merci. Allez, merci Saint-Esprit. Vous allez quitter les démons. C'est toi. Vous allez quitter. Merci Saint-Esprit. Votre camarade Abraham va mériter délivrance. Bataille Abraham. Merci. Ah, bataille Zambé. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Chilo. Tu ne m'as pas. Dieu qui n'a qu'à la. Ah, c'est la morceau. J'ai ça la puissance. Ah, libéré. Merci. C'est bien le docteur. C'est bien. C'est bien. Merci. 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 Vous allez quitter le corps. Votre cas était pas à vous sauter. Allez quitter le corps. Quittez. Merci. Merci Jésus. Jésus, tu es là. Aux ensembles. Oui. À mon aïe. Au militant de mon aïe. Mais nous avons colonné mon aïe. Nous avons la barbe. L'homme de féminité. En cette féminité, là, tu ne suis pas. Adikaki. Yesu alikisayo. Yesu alikisayo. Yesu alikisayo.
Yesu abikisayo. Yesu abikisayo. Yesu abikisayo. Yesu abikisayo. Yesu abikisayo. Ne soyez pas distrait. Je sens la puissance de Dieu. Et dans la salle. Et notamment la salle. Yesu azali sika oyo. Yesu ayebi yo malamu. Bango nde bakangaki yo. Mais eza kolo te akangaki yo. Bango nde bakangaki yo. Kolo azolibere yo lelo. Parce que oza ya Nzambe. On mérite la délivrance. Oza ya Nzambe. On mérite la délivrance. Oza ya Nzambe. Merci. Merci. Oza ya Nzambe. Nzambe asalelwe leko. Asalelwe leko. Oza ya Nzambe. Oza ya Nzambe. Merci. Oza ya Nzambe. Merci Jésus. Merci. Oza ya Nzambe. Afumula yo. Asalelwe yo na mwasi ovi. Merci Jésus. Yeah.
prière de Kataba, malédiction. Vous avez la prière, la petit hôtel familial, hôtel satanique. Vraiment. C'est là dans le libre.
Allez, prophétisez le mot pour la vie. Allez, prophétisez pour la vie. Ça peut la la solution n'a pas été comprendre. C'est comme on est ça la calorie la taille nous sommes avec comprendre que yona bango botali ni bofa. Sika oyo c'est parce que il y a eu des gens oyo ba disposaki ba finance pour que réunion na biso ya pokwa lelo ekoka ko se tenir na sika oyo. Voilà pourquoi, bien aimé, Mokao Tolingi Koleka Namoka ya offrande. Mais avant que tu aies la offrande, j'aimerais d'abord passer dans le moment de soutenir every nous sommes là misolo. Et Nzamba zali na maboko mususu te, Nzamba zali na ba poche mususu te, soki poche na yo te, soki maboko na yo na ngai te. Voilà pourquoi bien aimé, ezali important yo na ngai ko toyeto yoki liloba Nzambe na esika oyo na pokwa lelo toko kosala quelque chose. Et donc tolingi kosala ndenge na tiko loba nous allons soutenir cette œuvre. Tu peux sa offrande, oui, tu peux sa Galate 6:6. Mais au-delà de ça, nous voulons couper ça quelque chose pour na futa sal oyo. Tu peux ça quelque chose parce que c'est important pour na biso to ko sala yango. Amen. Nzambe pour na côté ya biso, il a toujours utilisé biloko moko naturel comme matériel didactique. Biloko moko ezali proche na biso, langage moko ezali na koloba même terrestre, langage moko ezali compréhensif pour que tout le monde comprenne. Voilà pourquoi na likambo eta bien aimé na lingi penza na loba mingi te sur ces points, mais na lingi tout simplement to ko senga na bandeko oyo amoni ke akoki soutenir musala oyo akoki apporter oyo yazali nango yango na osenga ndeko mwasi protocole to mobali oyo azali na enveloppe bakomemela biso ba enveloppe pour que tokoka ko distribuer ba enveloppe na ndeko nani oyo amoni ke akoki soutenir musala oyo pour que musala donc ça va enveloppe tous la motamilité si tu as $100 pour que ça biso pour que ça na musala ya Nzambe na koloba pendant 1 mois je donne 1 mois les autres adatini les deux ce qui tokotala na calendrier le premier dimanche il y a mois prochain tu peux remettre yango. S'il y a quelqu'un qui peut faire ça, Dieu va le bénir abondamment. Que Dieu vous bénisse. Oui, $100. Que Dieu vous bénisse. $100. Rapidement, de $80 à $50. Nous courons derrière les temps de $80 à $50. Et Dieu vous bénisse.
Bien-aimé, Maïso Dingana, Maïso Dingana. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. De 50 dollars à 20 dollars. Bien-aimé, c'est moi si nous les arrêtons pour donner. C'est moi si nous les arrêtons pour donner. De 50 dollars à 20 dollars. De 50 dollars à 20 dollars. Oh, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour, tu as gagné tout mon cœur. Jésus, mon seul amour. De 20 dollars à 5 dollars. Jésus, mon seul amour, tu as gagné tout mon cœur. Jésus, mon seul amour. Jésus, j'avais ma source d'éternel. Je suis l'amour de ma vie. 5 000 à 3 000. Aussi ça va me l'embaucher. J'aime beaucoup. Aussi ça va me l'embaucher 5 000 à 3 000 francs. Les montagnes de collines, ton amour m'amène. Rien ne peut compter. Le vilain cœur a sauvé. T'aimer encore. Je suis l'amour de ma vie. Oh Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, Amen. de mon cœur. Jésus, mon Seigneur. Amen. Pour la continuité, il y a un programme de mission. Alléluia. Soki olingaka Yesu loba Jésus. Oza mama moloki ya solo. Tozokoma na suka. Soki nalingi komema programme noki tala tozwa kuna wasina baso bauti boye na pesi communiquer pe na kobenga bato ya offrande egala tobini. Tolobi a toza mardi ezali journée prophétique. Teke mukolo bato baoya na sakola kapona ba problème na bango. Eza 2 heures, marathon de 2 heures avec Jésus. C'est-à-dire que prier à 4 mais 2 heures seulement. Et puis ok. Na mardi à partir il y a 17 heures juste.
mpona bato mpe ya mosala mpe tokutani lisusu awa jeudi lisusu eza jeudi miracle. Oza na problème likambo etungisaka yo ozozwa problème te yaka jeudi miracle 2 heures avec Jésus et puis nsima bato bakei c'est que mardi 2 heures du temps jeudi ezali jeudi miracle par rapport ya tolobelaka destruction des hôtels, liens familiaux et liens sataniques. Amen. C'est que son lieu baba makambe kangayo ba mikolo wana toza à 17h à 19h juste. Na pesi bino merci. Na lobi kola pango la bino. Amen. Pe na lobi bozala tesité au contraire okende na esengo. Amen. Na lobi ki nzambo ya tinda ngai. Semaine où on va lobby, tito comme un dimanche pour témoigner. Et dimanche tous allez à évangéliste médaille à Val. Dimanche tous allez à Togo na pourquoi? Na 9h tous allez à. Na zote ni taba collaborateur au évasion sunganga musala. Na bengi évangéliste médaille à l'équipe bosso, pasteur Monga à l'équipe bosso. Prophétesse patience pour l'équipe Bosso. Évangéliste Jean. Sala no kino kita indate. Sala no ki bo supporter biso na doki manatan avant juste mettre à 19h tout dans la balabala. Ngai na uti kozwe papa ngai. Na chose pas colani. Ndenge ucho bimado ke ba ucho zongisa yango. Amen. Alors na lingeska yo zali tali boko nzamba sunga équipe ba dans la harmonie amour du prochain transparence pour battre les bosso tiens encore les bosso. Priez bon là. Nzambe apambola yo na biso. Nzambe afungola makambo nyonso evolaka kati na bazoki. Nzambe asala elona humilité na yo mpe na baconseil sage. Nzambe asala évangéliste international. Ozongi na place na bino notikala soki naza te supposons je suis en voyage missionnaire évangéliste médaille azali oyo tomomoni kati na nga eza mpe kati na nasibetele nsima loko. Alléluia! C'est lingaka yesu loba jésus. Ok, tokila papa amoni awa eza Galaxie 6 awa oyokeli te ndenge molimo ya nzambe esungi yo yaka kotia offrande na liboko ya mwasi eza galate offrande du prophète na côté kuna eza offrande ordinaire yaka na simbi yo otie okei. Merci. Venez rapide. Come on. Oh,
Prier pendant vos zones qui abattent tout. Ceux qui assistent comme prier, vous pouvez me coller par la pasteur Elonga. À l'objet pour la poste. Ceux qui assistent, vos zones ici, micro et par la révérend café. À clôturer cérémonie. Tout le monde. Quand on est sur le tout pas bolio, nzambe na bolingo. Tout comme ici, comme on a eu mon aîné. Zambe oyo akambi biso na mayangani oyo kulo tomoni ngolu mpe nguya na ona kati na biso bayaki ya kokangama bakangola bayaki na baproblème bazwi solution bayaki na kufa babikisa. Merci pour la nyonso osali nzambe na kolu pakola susu mosali na yo koleka obakisa lisusu na kati ya lotomo na ye. Papa bozongi na maboko na yo sala biso ngolu moko na moko lokola yaki na kimia azonga na kimia na ndako na kombo na Yesu Kristo. Okay. Na zobenga mama mojinga ozole kaliboso sima ya prière na dans eloko na mosala kono le kaliboso mama mojinga to bondeli nalingi otombola loboko kwa mwasi likolo ya mobali tia na motema motema tobengi eza sanduku esika baproblème na biso ezalaka ya kotelema mama ya kotelema ndenge otomboli loboko ya mwasi eza signe ya abandon koloba soni nga moko nakoki te tobondelisi mokeli na likolo mpe na se nzambe na Abraham, Isaac, Jacob, nzambe ya Romain, Yesu Masia, nzambe ya basantu nyonso oyo basangeli na pokwa lelo. Nani oyo aganga Seigneur Dieu ozanga koyanola? Nani oyo abeta Seigneur ozanga kofongola? Nani oyo asenga Seigneur ozanga kopesa? Kolo olobi mokote oyo akoya liboso na yo na motema na ye mobimba na makanisi na ye pe na makasi na ye mobimba asonga loyenga yaki tikake moko na pokwa lelo baoyo batema tambe kati na esika kolo batosi Romain te kasi batosi yo nzambe oyo abenga Romain oza nzambe abilembo Seigneur nayebi kotambolaki na este mobimba na bariske na kati na barebele obimisa epe ozongisa ye mobimba nzambe situation nyonso oyo moko na moko azoparcourir na pokwa lelo nzambe etikela ye nzela etika nzela au nom puissant de Jésus-Christ. Impossible et comme possible na pokwa lelo kobima bazobima awa Seigneur kobima bazobima comme ça
nzela efongwama esika ekangamaki efongwama Seigneur lolenge obimisaki mosali na prison asutuki libanda tinake moko na pokolela asutuka libanda au nom puissant de Jésus oya bashanda bakoloboshika loboko no ebatela kokende pe kozonga na bango kimia o bazwa wa Seigneur ezala source epima na kati na bango esika malade ezalaki na famille nzambe kimia kota à travers ya moko na moko yobi à cause ya mutu moko Seigneur okoki kotumba pe ko détruire moka mobimba à cause ya mutu moko okoki ko sauver moka mobimba Seigneur à cause ya moko na moko Seigneur atima tame na kati esika aza représentant ya famille na ye tika ngolu na yo Seigneur Dieu oyo oyaki kokanga na ekulusu tout est accompli nyonso ezaki difficile ezala facile na bavi na bango ezala accompli au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié amen yango révérend Kafi na TV obandimaki na zan sale nzambe na tienda mbete mo pe bino témoin nzamba bibenga muzinga botsanga bokoboye bokuye pone na moni kombo na ye bazwi yango batie na meta bazongisi bazwi batie na meta bazongisi mais ambala misa soki etiali kolongo esuti na moni kombo na ye bazosélectionne yango parmi les ministres na moni kombo na ye nazoloba ngo naza letumbela nzambe nalobi bokomona ye na TV nalobi lokola prophète nzambe loba nzambe kopisa lokola kisina mongo na Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Pour qui ça pour la capacité. Nous ok. Maman Moshinga, nazotel miso. Na iso kinzamba la kisengeloko. Na batisation prière dans le thé. Oyo na lobi, nanga ipena nzambe. Oyo tata masale na kanabo we. Atobo. Pesa miko kwa na révérend Kafi. Kama boko bazota prière pour dire jeudi miracle Tokutani awa 17h-19h dimanche na 9h juste 30. Tiana boko likolo révérend Kafi pambo l'église kika uzonya bana na nzambe sakola pa bana na nzambe. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, tes enfants sont réunis dans cet sanctuaire. Je sais une chose, les enfants d'Israël, ils priaient sous des tentes. Mais ça vous avait déplu et au travers de ton serviteur David, il avait dit, ça m'a pris de construire pour mon Seigneur une maison. Mais l'Éternel lui avait empêché de ne pas construire. Il avait dit, ton fils construira pour moi parce que ta main est remplie du sang. Et les jours où on a fini la maison, tous ceux qui étaient entrés dans cette maison étaient bénis. Je déclare au nom de Jésus-Christ, dans ce sanctuaire, quand tu s'es retrouvé, tu es béni de l'Éternel. L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire cette année. Et tu sentiras que tu étais parti quelque part à la rencontre de ton Seigneur. Seigneur, prochainement, je remplis cette maison par le fumet de la gloire qui symbolise ta présence. Et que ton nom soit bonné ici et que la joie soit la clé dans le cœur de vos enfants. Nous vous bénissons pour la bénédiction de ce soir. Au nom de Jésus, nous vous avons ainsi prié. Amen. Intercesseur, la protocole, la seule ensemble, pour qui a manqué, Papa Babozo.
merci beaucoup pour nos pesanga maloba. Impression langa ezaki qu'il te déroulait très bien, makambo on soit les canne bien. Le coup to pamboli nzambe pour la cérémonie ndenge yon soit les canne bien, to sepeli makasi na yon soit les canne. Naza moko na bato bazo sala awa. Oui. Oui, na uti Mbanzangongo nazalaki spécialement invité pour un événement oyo ya culte inaugural ya église pentecôtiste Jésus-Christ la lumière du monde. Yango nasalaki déplacement du Congo central jusqu'ici à Kinshasa. Oui, impression nanga ezali très bonne parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que événement ko lekela ndenge elekeli parce que kobanda église ezaka toujours na ba réalité mais ndenge na moni kilteleki na ndenge makambo nyonso elekeli j'ai été vraiment impressionné na ndenge makambo nyonso elekeli j'ai compris que c'est les doigts de Dieu. Oui. Eloko liboso ezali alliance oyo moto aza nango na Nzambe. Nzambe aza fidèle na alliance. Soki Nzambe abengi yo akotosa kaka lolenge alakaki yo. Raison pour laquelle fidélité à Nzambe et pas à Mosai nae révérend prophète romain ils a encore qu'au tenir. Raison pour laquelle au monde il signe il y a miracle prodige et délivrance. C'est-à-dire que au Nzambe lobby et kokisamaka toujours. Il y a un monde là quoi liboso tout ce qu'on retenir par rapport à la réussite et événement oyo. Il y a mi balé ezali confiance oyo biso ba collaborateur ya Mosai na Nzambe elongo moko na ba oyo nyonso tosangana kina bango kati na kosalela Nzambe kati na kobondela alors confiance pe bomoko pe bolingo kati na musala na Nzambe yango pe pesu résultat autre monde lelo. Merci beaucoup. Merci. Et à liboso tolobi merci na Nzambe yende mokolo milimo na bato yende abengaki bato bino nyonso bomoni pe yende abikisi bato bino bomoni biso tosali eloko te Nzambe nde asali kisi na biso ezaki ka prière kolala na mabele kolele pa na Nzambe pe kokila mpona récite ya prière oyo ezali kaka mabondeli soki mabondeli te eloko mosusu eza te toleki epa na Nzambe ke mikolo mpe eza koya Nzambe akosala lisusu koleka odela. Merci.